Aujourd'hui, on dit que moi à l'école, aujourd'hui, c'est moi un pantalon tobo, quand on a la poto, on est de Kolomai. Bon, ça moi, là, ça moi propre. Mais ça, c'est très important la couple. Au bima que moi papa boxer, au bima que moi papa moi chaussette. Papa, il peut savoir comment c'est nos cadeaux. Au va dans la moi, c'est notre tiers à l'andaku. Attends, moi, cadeau, qui est ma maman, Valérie. www.congofrance.com. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour à tous, vous êtes bien au 3x.congofrance.com. Balobi site nene Congo, il y a ma casse congofrance.com, il y a Yemoko Didi Pumba, prêtre à ma solo yango. Là c'est bien votre humble servante la fraise dans votre mission que vous aimiez beaucoup, vibration. Mais là la fraise, alobi que vibration. Lelo na yenga moko na lobi na zala invité lelo parce que na yé vraiment kokota na modindo ya makambo bien tozo lobela nini lelo Christopher Mboukou le champagne Blandine Moulou ba mosa pembe Yolande Pakaya tozo lobela nini lelo balobi bo benga na bo sangana basa poa baso ba pesa mibali valeur basio yo balingaka vraiment masolo ya bolingola bango etambola bapapa bamitungisaka pourquoi mabala na biso ezotambola te pourquoi kaka ngai baamouré bafiancé tout le monde oyo ayebi kaza na mwa amouré na ye bovanda vraiment liboso ya 3w.congofrance.com mpona kolanda émission na bino yango oyo vibration nalobaki lelo na kozala nga moko mpona beta toujours masolo yango kaka ndenge ezalaka parce que na Congo France toyakaka mpona kosepelisa bino tonto garçon noble nsima mama bovanda vraiment pour la fraise. Na démarré première fois dans nos années ba couple. Tous on ba couple on va vivre ensemble. Et ça quand ça ba couple ba maman ba papa ba leli ba to ba vendre comme ba lingala te. Ozala na moi si na yo me bolingala te. Okena ko to moi si na yo ba camarade na yo. Okena ko bimisa ma pe moi si na yo libanda ende ko na ngai. Pourquoi yo to moi si no? Pourquoi finira moi si no na mi so bana? Ma papa na ngai balobi to bongisa eza bien te yango ba éducation bana na biso zo débat yango ba makambu ezo leka ebele na kati ya communauté ba couple na biso ezo simba te likolo ya makambu wana mama na ngai yo bine ba pesa mobali respecté yo ko toucha 1200 mobali ba toucha 1200 pour na yo ekoka na ngwana ndeko na nga mwasi batela libala simba papa bien parce que balobi libala eza pasi na mboko yo komaka ka mututu divorcé Moutoutou femme seule, moutoutou nanani nanana. Mais pourquoi Bali Rwanda, pour bazo finga trop, bazo loba basa poto. Basa poto, buzoba, basa poto boye, basa poto, ba négliger mi bali. Mais ma maman n'a pas été ça basa poto valeur. Topé sa basi ya poto lokumu parce que biso ndeto simi masolo, biso tout ça la ba misous bazala. Mais pourquoi pas on repère sa mobile no valeur. Maman n'a pas yo ye oyebine ba kipa mobali na yote oyebine ba servaka papa la mesa te mais maman la to la mukate mais tout la muka parce que elengi ya couple elengi ya bolingo biso ba mama mingi ne to pesa rango papa uti musala longo papa veste otie pembeni to yebi mais to ba saba un plus toujours na Congo France parce que ba lobby awa ne makambo vraiment bandi peut être que le musika na masolo papa uti musala longo la papa veste tout la papa au mélanine, c'est très important. Quand il y a un mobile, il y a un quota, on a mis qu'on soit son mobile. On a mis qu'on a qui est boy, on s'en a qui me maintenant maman la maille. Tout bon qui ça. Maintenant toujours ta naka maman et on va lui bosser sur la mouille la mettre. Bah ta naka mettre. Quand tu vas mettre salité, t'as tous apprécié. Au moins quand tu dis papa là. Mais yo suis au bimo tu qui met tout salité. Au bimi va sani le sokola quitté. Au bimi oyebite mobali na ngai est-ce que moi café na yeza omela tomate na ye obimi ezo kitisa biso basa poto okomona ba papa na biso ko de gauche droite pour na kaba meka mezani mama na ngale okende kuna basokole makolo mama na 19 kangie asokole le mobali makolo azuye penda ba masele mobali mkongo mais yo o suka o loba nini maman na to bongisa to simba ba papa bien mobali azo ba maman azo comme Congo passe pour moi déjà wana masé mobali mais pour na yo ko tu t'en fous tu veux ko simba mobali te tu veux ko après ça ba papa pour ça vraiment ya bolingo te et là tu veux
kowele la mbongo ya kaf mama na ngai o wele la mbongo kaf bolimbisi mais to bongisa côté wana parce que mbongo kaf eza na ngolo côté bana na kola kamo bana na trop important la vie ya mutu oyo na kote sko point de to le mo papa ndambu bo bouger te mimi koloro ba bibo za toujours wana bo bouger te pour la masolo oyo parce que balobi eza vraiment ya boyinda na kati ba couple na biso na kati ba communauté na biso to lingani te papa na ngai yo mne masala ka compliment no mosi na yo te ata masala ti kitoko pona yo oyo na ba tate chérie tu es belle mais papa na ngai na mama besa mosi no elengi ba mama bazo déconner parce que bozo solo la mabe ba mama bene ba bela ki la fraise va lobby le bozo solo la mabe papa ebi sou calé na mama te papa pesa la mama tendresse te que va ni bena moi amoureux moi calé moi bisou moi bozo solo ba masolo bolingo ba papa na sila outi kayo zo ngana ku papa ko kendo ko bani ko mela masanga ozo ya kokota na ku minuit na minuit le ozo kota mama sala laki so ko bozo la bara si ba laki papa ya kanoka chaque jour omeli masango lango ndeko na ngai totika eza bien pour la éducation bana na biso eza bien pour na kobatela ba couple na biso pesa mosi na valeur outi musala zonga ndako na yo atoko bima mais zonga ndako mona mwasi mona bana na yo obeti mo tour soko za baso ko mpepeza mabete mais ça est très important ba maman mususu ba lobaki ba papa pe ba maman pe bazala na posa er moko ndeti ba moyo ngo ebandi moi Teresa et l'autre africain tout ça la ndeka masolongo boyebi obemi mo mama bazuna mo ele brochette papa ko kene terrain mo o le brochette o meni masangola mo zone mama na kwiti na se ya moyo la ko zonga ndeko na ngai bisangai o songi na se ya moyo ko tina ndako mama réaction le ko zala nini to bongisa to tsaba mama kimia papa yo pesa ka mo sino kadote ovanga na mwasi bando teka na ndako ata mo kado ya mukeba mama baleri balobi bibala poto bokabana binote osala kana obe soko zu sala le koki ozo kanya ona kwena yo okomi ko mema mupanzi ozo tala na kana moi soki 300 ya bana ende kona ngai to tika ya moi za vraiment malamu te pona ko batela ba couple biso pona ko pesa lengi poto la musa parce que balobi na Congo France tozo la musa ba couple Serge Kala la Weston SKL Waba balobi tozo la musa ba couple bon la muka vraiment parce que ma solango eza ya koyinda balobi ba couple elingani te ba couple ba problème ba couple so ba kontra la misa to makabani parce que maman zo se retrouver te mande ko na ya basi ko boya mobali na yote po otikala na mbongo ya mikie ya kafu ko boya mobali na yote po osala ba n'importe ko boya mobali na yote pour ce qui problème ezali po solo la bo bongisa bo pese lengi na couple na bino na bolingo il faut que ba savoir aimer savoir faire savoir tendre monimo zana été maman na est-ce que yo tendre ka papa yo moula vraiment parce que maman tendresse o tendresse vraiment papa na ngai bolimbisi to kotra masolo vraiment ma peka na yo oyebi ningi ba palola te olati sengle na miso batu otomboli papa na ngai mais bino mibali bolinga basi ba excité bino bolinga mwasi la leki ah chérie la zabe biso même basi c'est pareil faut moi mon bali à la mon boxeur pembe à la télé mon boxeur il y a couleur bien frappant à la télé mi pas la télé mon boxeur pembe moi chinte et ça dit bien au corps c'est coiffé bien puis pour que ça fait maman pour ça mais papa la sou que toni na mutozo zelani o te mi kono na carrément nini maman za pour ça lula yo kotika mwasi na yo atala misu pembeni te parce que soko obi bongisa te maman alobi yango babouger kala bango mopanzi mais est-ce que ça bon vraiment oya yebi ke ça bon te tokozela toujours réaction na bino na congofrance.com balobi site ezaka moko 3w.congofrance.com de Didi du Pumba balobi panthère du désert donc il y a le 4 désert azo même le nom basolo bien mais même bino lolo la phrase na bino yeyo na Congo France toujours tozo lobela masolango parce que ningisi papa na mama bobundaka kaka na miso bana mais pourquoi la ndeko na ngai ozo bundana biso bana éducation nini to kopesa bana na biso boza na problème na bino boya aussi li sango ba liboso ya bana mama zela buto koka kota mobali na chambre solo na papa malembe toza na poto za ba Afrique te to ebila mususu mwana pango munene bo kokene mofani bozo solo na mais bamba na bandako ya poto na biso oyo to kalama bana boza na chambre bino bozo bunda na salon bozo swana bolukaka nini ba mama na ngai ba papa pe pesa mosi no valeur papa zo fino mwasi
na miso ya bana zana ndeko na ngamba na otanga communauté ya benga kilolo la fraise akota tele miso Congo France parce que le bac ezo touché mobali na ya finga na miso na ndeko na ye afinga na miso même ya mama dote lo ba wana zoba ya mwasi ni ama papa na ndeko mobali tiko zali yo finga na mwasi na yo na miso papa na ye yo finga na mwasi na yo surtout na miso bana va très dangereux parce que ça vraiment mal monté to respecter ba couple na biso to respecter ba maman et on a vraiment très important to pesa pour ça ya revivre to pesa bolingo so valeur yo vraiment kotala ba couple ba ninga polo ba ke moi so na kanga mobali na kiss mobali wana fojo wana zo mobiana ngeni na kanga na kiss non ba ndeko na za kiss c'est la compréhension so na kata couple na bino vous avez na compréhension te ya eloko eko marché ezalite compréhension est très important dans kata bolingo surtout ba amoureux o bozo bana bolingo yango sika o vraiment bozo kota na kati ya monde yango sika boye ba bolingo ezala ba nzu bebele bolingo za ba fleur mokie ba sende peze belé parce que pour les cas vraiment pour tamu na kati ya route ya love wana il faut za mtema munene il faut d'abord cause na komikiti ça parce que komikiti c'est très important dans la couple na biso mama bongisa mobali na yo bien obimi moke moko sala ba acha sombela papa mo ba boxer à propre sombela papa mo ba singlet et ça va bêter sombela papa mo ba chaussettes c'est bon et ça va bien mais ça te yo o sala mo ba diko so ok na o sa ba kusu yo wele na akaba yo mais ça c'est très important la couple obimi ko mo papa boxer obimi ko mo papa mo chaussettes obimi toujours il faut la de la point na les belles biso parce que et on te ça que propriété peut ça lenga revivre et peut ça lenga bolingo et ça va bien maman somba ka drapo kana drapo pendant une semaine kana drapo pendant 2 semaines ndeko na ngai ozo zelani drapo lali na mozo la muka mutoke zo tikala bozo sangisa pe o esai makambo mikolo esala makala butu bozo sala nyoso wana mais drapo une semaine 2 semaines c'est trop ndeko na après 3 jours 2 jours longola la dra na yo pour éviter vraiment biloko mususu omona komo ba buibui komo ba loto na nzoto uzala na poto mozo bi ma loto mais ça dit à quoi et ça dit parce que tozola na badra 3-4 jours ndeko na nga ya mobali ndeko na nga ya mwasi brosse à dents bobo ça la tena beta basete na lobaka masolo na point parce que brosse à dents est très important papa yo brosse à dents mon côté donc ce qu'on lobby peut mettre na sola lenge wana ndeko na nga pourquoi ozolumba sur mon noko tandis que ça na poto identifier des alliés pepsodan on va venir to va go somme na ki ezana mo partout pepsodan za la prière mon qui brosse à dents papa nika munoko okoza mbali kitoko basi bakimako peut-être ça pour solo munoko na yo peut-être munoko de bimisa solo ndeko moi c'est un vrai chéri bon ba pour les solo zimi bali bakimanga pourquoi la se retrouve toujours ngamoko mais ndeko na ngai mitala luka ko brosaka munoko na bien luka ko tsaka bo peto vraiment na katsa munoko na yo et kozala important makasi titi na mukoko mo se libala motema papi singa naza si ozolanda lolo la fraise na Congo France balobi émission na bino yango yo vibration parce que to yé après to vibrer bino bona muka parce que la katsa vibration bozo me belé boko vivre boko vibrer pour faut bona muka boko vibrer pour bongisa ba point eza mabe ndeko na ya mwasi okenda kotika mwana école ozoleta mwana kaleswe toboka ozoki kotika mwana école ozoleta mwana pantalon toboka tozana poto bandeko na ngai bongisa mwana latisa mwana propre bafutaka ye mbongo na ye po papa na mama babunda te bafutaka bana mbongo na bango po baswanela bango te eza masosi te bandeko na ngai bosima bacouple na bino bopesa elengi na bato oyo baza vraiment pembeni baloba vraiment ke bokanga ye na kisi baloba vraiment ke okanga ye na kisi parce que soki balobi bongo olingi koloba ke donc dans l'offre na bino tout marche bien donc to respecter ça te le droit toza na poto o touchera 1200 mobali pas touchera 1200 et si ça va valeur to parce que valeur on a na mibali papa lobi maman mi kitisa ko o ya mobali na yo te bo mala bino te mais pourquoi o vanda la kana mobali lo pendant une semaine o lobi ça non papa te ko et ça va passer musubo nzimela ngaba la Congo France bazala binyamina bombali na une semaine avant on n'avait pas le bisaraete mais ndeko na ngai ozokaba papa toni une semaine avant le bisara mobali na yote pona nini bandeko na ngai to bongisa to tika mapeka likolo to kita sa mapeka na biso e kosala ke ba couple na biso etambola
vraiment to kitsa mapeka na biso pour la bino kaka confiance et na masola bien pour non ça la bino plaisir to bongisa maman ko sala ali kelemba yebisa mobali na yo papa pesa maman affection pesa maman bolingo sepelisa maman zwata na yo pesa maman sacrifier pe moi temps na pour na maman et ko sala vraiment bien makasi jibe bamenga yayo yango wana studio Jonathan na kati ya Lyon na yaka pour le maman solo ngo pe histoire inoxydable balobi bo sala toujours wana Kofi Mapapu yayo yango wana Loïc le métier le plus beau na peso ba mot théâtre balobi lolo la kati ya reine ndoi na ngai babi métier na peso mbote bo sala toujours wana bo simba ba maman vraiment parce que émission o ezali à suivre bolanda yango et ko sala vraiment bien makasi bolanda yango boyo ka ba conseil oyo et ko sala ka to ba sa un peu ngana bino balobi Asia na kati ya vision Vicky Mabanda na bo sala un grand prêtre mère bo sala toujours pour nous soutenir émission Dorcas Tabita yom tozo comme bientôt moi c'est libala bo soutenir émission oyo pe bolanda ba conseil ya bien bino so balandia congofrance.com la lingi bino mingi du Pumba grand prêtre merci na yo de sousou. On se retrouve prochainement Christopher Mboukou le champagnard Dick le cœur de Leslie je te salue de loin na bo sali bino tous mes amis de Facebook balobi bozala toujours pour nous soutenir congofrance.com balobi émission vibration ya moyo lolo la phrase na bino pe yeyo toujours moi la musala la bino votre humble servante na lingi bino mingi tokutana prochainement Hélène Oyavie Pablo balobi to soutenir émission na bino yangoyo Adeline Motema ya Steve basa mapala bosimba vraiment ba papa malamu po makambu ekende liboso. On se retrouve prochainement dans 3w.congofrance.com. Merci, à suivre. www.congofrance.com